Ndombolo. Ndombolo on a créé tout calme. Il y en a qui non, va profiter. Avec impact. Bitume banyana pesi bobe muto bazandu muto babo marché ba barumbu. Alobi nanga sko yo koya soma tongete. Na longa vivre ne bongo. Avec impact. Musique et intimidation. Et musique intimidation, c'est ma musique babina filé. Moi c'est ma musique, la musique est ma preuve. Avec impact. Papi boula. Papi mboula. Avec massa tout kaluji. Ba ba point ba ko tape kaluji na wenge ba biko na batna yi. Amemele ki wana ndombola bwa kango et puis tombe na japonais moi na raja kula japonais malade Kyoto na pesa mbote ya soliste. Avec impact. Et puis Kaluji a créé là quand même visibilité dans le monde. Et ça là yende Kaluji. Kaluji a sala ndombolo te ndombolo ne sali. Avec impact. Parce que aux diamant te ki diamant. Kaluji a sala ki diamant ndombolo. Et a te que no a sala ndombolo et puis c'est visibilité comme ça non. Biso a une diamant na biso te ke pesa makam. Avec impact. Mais ba musicien wana ba yebite bazoteka bango na kati. Donc même histoire quand ndenge presque tout la. Ndenga zola mwa ngwenge. Ba musicien no tanga bango te balukanga. Avec impact. Ça peut pas nani. Na yebite. Mais le bat. Yes koyo. Yede apela ta musicien ni moko betele nzembo ya trois voisins. Avec impact. Fait avec na Paris ou Meli. Ah ça m'a souvent plaisir. Umeli musique comme ça fali fait banga fali ya ferazo malisusu Ericha bunda na kuna ba fabuka se ba te pakarawana biso to zaka na Kenya avec impact. Que c'est le bénéfice na poto na baka na succès pona wera na sima c'est le na bénéfice. Chaque matin na la mukaka avana salatu na pelisa katele na ngae ba programme kitoko pona mboka chaque matin midi soir plus de 140 Africa plus de 143. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Avec Impact. Mesdames et messieurs, je vous rappelle déjà que dans cette émission, nous allons recevoir pour vous l'artiste et musicien Evala Mbuta. Mesdames et messieurs, Evala Mbuta, c'est lui qui a vu les fils, a vu les pères, a vu les pères, a vu les fils. Je vous rappelle que c'est le fils de l'artiste et musicien Raja Kula P à son âme. Nous sommes avec Evala Mbuta, mesdames et messieurs, pour parler bien sûr du featuring qu'il a réalisé, avec Fire et pourquoi pas Fayates et pourquoi pas l'artiste et musicien paix à son âme Defa ou Atika Biso. Ça fait déjà jour pour jour, mesdames et messieurs, 3 ans depuis sa disparition, et je vous rappelle qu'il a chanté avec Ni Boma dans cette émission Avec Impact. C'est beaucoup de couleurs, il y a toutes donc chansons décortiquées ensemble Nabino téléspectateurs puis fanatiques, il y a bonne musique. Sur ce, mesdames et messieurs, je dirais déjà un grand merci à celui qu'on appelle Ali Sala, le coordonnateur de cette émission. Merci à vous. Merci à celui qu'on appelle Guilain Ngantebe Guilain. Merci, celui qui est à la réalisation. Et Tobo Sanipete, notre frère et ami de longue jambe, Roli Kiawa, qui est derrière les 3 caméras. Merci comme ça à celui qu'on appelle le frère Papi Elifa Pona prise. Il y a son frère Papi Elifa. Merci à vous et à l'assistance du frère Papi Matundu. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci Nabatunio, son partenaire au Baosalabso Confiance, tel que des Diesola London. Merci à vous et merci encore une fois à celui qu'on appelle AM Actualité Mukobo Jérémy Kitenge. Déjà pour tous vos événements, baptême, mariage, anniversaire, retrait de deuil, concert, clip, tournage, film, documentaire, location plateau, location musique et instrument musical, photobold. Une seule adresse, Studio Africa Plus 243. Nous sommes sur 70 boulevard Anatole, France, Saint-Denis, 93 200. Pour vos contacts, mesdames et messieurs, 07 51 53 82 20. Wana Bokozwa, cordon
alisala pona ba question o bozana ngo ba réponse nabino ezali par rapport ya studio nabiso Africa Plus 243. Mesdames et messieurs, retour sur ce plateau pour recevoir Evala Mbuta, provenance, je vous rappelle que artiste et musicien congolais qui vit à Kenya, précisément à Nairobi, et puis l'artiste et musicien à Salagi tourne en Suisse et il est ici à Paris. On a quelques tournages, il y a clips. Dans cette émission, Bozoatan, il y a qu'à comprendre qui est Evala Mbuta, à qui je dis bonjour et puis bienvenue à toi dans cette émission. Bonjour Yoyo Casserole. Evala Mbuta. Toujours. De longue date, depuis des Naïbisayo, ce qu'on a Paris. Panama. Plaisir, Evala Mbuta. Naïbisayo. Plaisir. La joie est partagée. Na pesi mbote na bande gonyo sto bolanda biso partout bazali. Na peut-être caméra na ngeza oyo. Ouais yango. Na pesi mbote na Bob Six Sokoto. Ah Bob Six na pesi mbote. Ouais, ya Renat Koloke, na pesi mbote na Dezibile, mbote na Francis Mondobe, mbote na bande gonyo sto. Donc les lona Paris. Francis Mondo menga moni ba Montamor, Patrick Tamor Boucha. Tchétchénie na ba Mike Malakolongange. Tchétchénie Mobimba na pesi ba mbote et puis na pesi Kelvis Nkoi, le fils de la promesse Mbote. Donc je suis là à Paris avec Yoyo Casserole, tout sur la Marmotali Ndouli. Voilà. Ouais. Evala Mbuta, expliquez-nous biso qui est Evala Mbuta. C'est-à-dire, Batubayo Kakaka Evala Mbuta, mon Raja Kula. Tu dois comprendre au fond de la biso mémoire en fait. Expliquez biso qui est Evala Mbuta. Ouais, merci d'abord Yoyo Casserole. Yo yebi me batu musu ba ebite faut faire comprendre batu. Evala Mbuta zanega artiste et musicien congolais, fils de Mbuta Moto Rajakula, l'homme de 6600 phases de danse. Voilà. Et puis Noïa King Kester Emenea, Congo Lonzoso grand prêtre. Et aujourd'hui PDL. Yonazo Kende, patron, leader et orchestre Sasso Japana Fiesta, opératica. Avatika de apesa ngo posate que no papa Kufi na welelité. Apesa nga pouvoir lobinga na vandi yo lokoza na sala makambu. Donc na zoa de bénédiction. Na botami na Kinshasa. Na maternité Kitambo. Bandalunga complexe scolaire jusqu'à l'élo Paris. Voilà. Alors, botami na bandal. Na botami na maternité à Kitambo. Ya Kitambo. Ouais, parce qu'à l'époque commune voisine na bandal tondo botamaté parce que maternité zalarade. OK. Mais tondo botama na maternité Kitambo to mama ye moto clinique ngaliema. Donc tant balongoli na maternité n'est pas na bino ba eno na bandal. Premier transit mbalomba bandal ne grandi. Na yemba na mo Kitambo. Mais ce que zalarade mais ndedi ni comment ke ngana mo na bandal na botama na bandal. Kasi poto koli wana to botami wana to sakani wana te. To moni ba poto mwinda ndezo pela. To moni ba sineni so zalara na bandal. Mais Kinshasa za biso partout za biso za Kenya za Congo. Voilà. Mais lelo na mo vivre na Nairobi. Vous êtes deuxième pays où il adoptant et pesant peu chance. Nous évolué qu'on a quand même tout comme si nous avons posé les gars bien. Voilà. Voilà. Alors expliquez-nous biso makambo e komi boye na onde ni kolongwa kin ko kene ko vanda na Nairobi. Et na onde ni makambo. Boko kene Nairobi umoni eza na ngaka destin bakima ngote. Père na nga père sona Mbuta Moto Rajakula. Akendaka déjà banzela na bakenya obeta bandule na banona 7 banona 8. Ouais. Abu Kimboka wana ba siksa danger ayozonga kin. Calculer 97 à 2007 ça dit 10 ans. Moi na yo ya. Yo mon a début introduction au toloba, c'est lui qui a vu le père a vu le fils. Tout à fait logique. Suite na ngonga na yo. C'est wana wa nze moni para Jakula, série wana. Via sala banzembo na ba danse na ba créer danger. Ils ont na confusion parce que ba danse nyoso bina matilo na Congo za Jakula. Mandu série wana. Te wana mandu nona mama selemba uti. Shora mbemba na pese mbote. Ouais. Yeza rapena krini ni nyonso ibina magana. Mais rappelez biso nyonso. Pour la biso yo lo baba. So bini kitisela. Wana wenge. Kitisela ya wenge te lobira Jakula. Wenge bandozo na bango ka. Wenge ta créer ngo visite. Rajakula nda créera tout ba bazuka ba woli ba profiter. Tora Rajakula. Bareko. Ndombolo wana créer ba tutu kalu. Y'en a ça que non ba profiter. Nandeni. Mais Raja Sali, bino bozi boki tekat. Créateur azali, ba profiter un peu ba alit.
L'homme de 6600 phases de danse. Et puis créateur, faiseur des stars. Bon, orchestre et tout, ça là, c'est que c'est dans le Congo. So, bah, artiste à danger, c'est qu'artiste au Japon, à Raja formé. Voilà. Mais on les a combo ce que l'orchestre à père. Station Japan. Mais oui, ce que yo ozu combo l'orchestre. Quand tu as un sac orchestre père à Tindanga, tu as un droit si go panani. Non, ils allaient que non. Ils allaient leader, ils allaient quatre nanga, les bota manango. Mais ils allaient ni chef d'orchestre. Ils allaient chef d'orchestre. Ils allaient chanteur, je crois c'est. Ils allaient drummer. Ils allaient drummer. Mais qu'est-ce qu'on a dans la musique, donc ça dit dans la musique, mais département les bosso drum. Mutape ça inga lenga obeta drum comme un angel samba au père son âme, tout mère a fait pépé calé. OK. Na 5 ans dans obeta cocktail, c'est ça? Oui. Ouais. À Koufa en Tanzanie. Les qui viennent sur du Chaza à Paris. Vient angel samba. Na 5 ans dans aussi misanga ba baguette. C'est na Zaiko encore. Juju chez abeti ba blora ba Victoria, ba Viva. Oui. Abeta pe solo là bien. Elle Paris, oui. Te na obeta na Victoria, fait Juju chez fait so bandalt. Ouais. Donc on a de paix. Ouais. Donc voilà, les qui naissent via gel samba. Il y a des gens qui baguette. À l'époque, on a 5 à 6 ans, mais tu as histoire vraie dans le boss, on a été posé dans ma sala. Mais loi musique est dans 4, il a décidé de faire un yéma. Quand on a 5 à 6 ans, on a été dans l'orchestre. On a été témoin dans mon quête. On a été dans la kaka casier banzete. Après, on a 10 ans, on a été dans Celle Folie. Ok. Dans Celle Folie, instrument, il y a papa n'a fait l'homme au makiadi. Ouais. Concert moi Betamaka à l'époque mon père era Jakul avec mon papa Boziana na Zaiko Langalang. Ah botala mona mukato beta dum ngayo c'est ba image na ba RTNC. Ouais. Voilà. So combo evala. Oza combo evala. King Estate. King Estate yimda batisa kinga oyo ndo ina nga evala. Na adopta ngo na botami nango na koli nango. King Estate amona kyo ndenge nini. Bon, histoire est abouée. Voilà. King Kester a une collaboration avec mon père Mutamoto Rajakula. Ouais. Mon père a un PC, ba cri, ba danse, ba pompe qui jekiso. Ba cri belé pesaki. On a dit pompe qui jekiso. Ouais. Na tuna go père na biso pompe qui jekiso ce que yo le ba Kester dans na nyongo ne l'axini. Abi pompe qui jekiso à l'époque biso to ano bombe ba car na parking à Mola. Bana bandal ba yebi parking à Mola ba no bengo à l'époque Riking c'est ba vina biso ba se fondo ba veli kisimera béton Riking ba bomba ba car ba bombe car kende ba no benga ba chargeur quoi charger car kende ba baton ba Congo ba zari à l'époque car kimi et PC là té ayebisi ba masa na e ba likismira chauffeur na a pomper nga ki je ki so ya dage lona so le ba fosa lango cri na danse. OK. Popé ki je ki so et ça la six danger Kester a chaela té. Kester a outi poto Victoire Liboso azongi ba potani mabena pe so ka chaka el arte poni mamando le garne ça la rat yozo raté vient na blaze blazo déclarer donc ba chaela arte tant ba chaela arte wana le via zongi ba mlo so na Kester ba potani na Timas à l'époque na Timas na bandel ba yebi bon muta na opesa ola mais sima via zongi palin bah c'est momina yo qui passe à maternité bah memina maternité qui tamba bota et là au rapidité hôpital à zonga sur Kester bagarre à ses hommes Kester abi propre affaire c'est un momina ngande ba ke de hôpital dans bima te so tchenga la na ngaité bah œuvre na ngayo zo ba là ngana ozo eloroti faut partition ne Kester OK to kota na ka to kende hôpital bah kena hôpital la porte hôpital bah c'est muta moi sinon auto ça l'accouchement c'est quoi boti moi na mobali dès que c'est abi petio mbala mort evala parce que to potena opona petio et on moni komboti le vala donc c'est mon père donc père son âme mokila nzambe na la tape ne vala wana ouais na ndengo zo komo pa Kester King Kester emmené à père son âme ça dit atika biso na habité souvenir on ni oza ngwa malamu na musique ya Congo image ya ndengo mona Kester tout à ça na musique on a souffert donc chaque jour on a bêta na Kenya na bêta musique mais avant na podium na bandano na moko mi balé anga après na bêti Kester na kiti na tikili ba musicien na ba bêter la ba musique avec un succès musique nini il va c'est un succès cela veut dire yo musique ya Congo comme son musique à un succès bah c'est un succès c'est la vérité il na communauté il y a on aime de dominarat na Kenya Tanzanie ba Rwanda c'est un succès ndimbo là ba musique ba papat ba papa Franco ba papa Rochero papa na so ba Pepe Calé papa na so na so mona ba musique wana dans la valeur ma be blague on est musique te ka Congo to benga ba musique à 160 na Kenya siko musique wana
ils sont très puissants que la musique à l'élo. OK. Banzembo lora ba bourreau d'Iker. Banzembo Nairobi. Tiwana banzembo ya ba Nairobi on est bête à faire sur son Miliabel. Maman Miliabel. Oui. Banzembo lora ba na citoyen boniko bina na respect succès de nzembo lelo. Ouais. Banzembo lora ba tete bolingo ekabwani yangana yo succès lora ya lelo. Yone banzembo to bête à kuna. Na Nairobi. Mais nga so na matina bandano na Kevala après na scanner ndoyi nanga après na raja kula mon père après na tili ba mise ezebele on a photo na bana bandane ba comprendre parce que mbote mo ba get trop na ba danse mais ba chant ngani na yo revêtir ba chant alors ba période moro bon toi si ça non mamba Kester kaka toi si ça on cas vite fait na habité bon après et au salake tango botami ba pesi combo parce qu'il y en a qui à la miable la pesa qui est bon na yo mamandu les anora bongo ko potensi la ratin magena botami na zwindo yi deuxième moto et comme ça opère avec ma partition Kester ofenté moi bongo ma pamper ça kala couche moi elo bonde za la kaka mais vie aboko la ranyon et après ton pena au col na comme grand garçon 15 € ya père comme siko ko zonga pena comme ici un groupe mando futanga pe la raté. To beta ndule boye na domer ne mo za pe na Paris abeta na vina biso Jupiter ba konga comme ne Montana. Moi c'est ne mimi ça la théâtre fi de ouf na PC Mbote. OK. Yena da domer a père na biso Montana da pe na Paris na PC Mbote. Ngasko doublé na ya Braja. OK. Ngasko na mi doublé na. Mais ba on coli déjà. Na vina ba 15 ans. Ba on so ba beti ba futi bango la mais ngaso na batete la. Na batete na palais Berkay. OK. Ngaso na beti ba futa ngate mona na ka père sa bango ke na bo foot ye bo channeliste italienne na palais. Elo ba isanga na oliara damaza palais. Oh. Père wala sono kana nule nzo a préparer. Yo beti nule. A futi yo te ba mabisi ba zima ye ba bino oliara na palais. Nzo a préparer au boulet. Puis nyasa ndo sala ndo adolo ba ozo sala le côté. Mais tant on rep ko vide. Pour rap têtu hein. Tu as été prêtre. Pour ba têtu. Mutu makasi moko. Ke mutu makasi oye ba boulot. Monsieur mona ba wera ba koka ete. Ba wera ba petit na yeti. Ba wera ba jibe bana wenge to ba petit na ye. Bana wenge ba père aleki na ngai. Bana wenge wa 4x4 hein. Voilà. Parce que wenge ko mapena moi confusion. To ya mama wenge to ya. Ba sigo abiye bo pesa ete ali ama pale. Ngandi marateta na beti ndeni jour mo bakuta leki mbonga maramu ya dialogue congolais. Ali mbongo bani conseil na ndule dumer na lo bana Montana abeli libumu amona mombeli. Ndule siko raja le mbongo dumer azate siko mutapel da mbongo te fo asova ndule ngayo na njili kuna na s'intéresse. Wana ba bivia do yokana biena personnel papa na so vers qu'est-ce qui a mongana to répéter na VV santé. Ouais. Ndule bene vidéo bene na njili to veta dendule na journal to beti na njili foto beta so na gitambo na poko. Mais to komi na kata VV santé ba futa ba miso ba enveloppe via bimisi mutu na bureau na CABL chef de caisse à l'époque ils bon na petit soliste comme soliste ya vina nga Big One Juda Mombafu. Si le laza pas Big One. Na habité pour Big One au Canada. T'es avant la kin. Ah d'accord. Vina nga Juda Mombafu Big One c'est mon père na PC Mbote. Abele bon appétit, yo était chef de caisse me sabe les petits bon on le va na liste hier na parler. Via bosani non ngani na beti ndule baneti suka na poko soza na deuxième nduli. Ngapena bina olaxa ep fast mwana yankata yankiti oui mwana nyokat lora ba futi ngai te na poko concert poko na bona ngo yat zona obeta dum bon si quoi compagnateur ip moni kozo eka mwana tata musicien fait pour passer moi quelque chose père si quoi do luxa ngata ke lifanta beta na filmu nduli on a déjà formé nduli comprendre réalité après un jour ayo ipsanga que non non l'action na yango na skole lo mérité ce qu'on a no comprendre tant boulika faire ça nga ko voilà et puis ton na tiki papier na keso papier na King Kester via la ninga ikuna cha deso de na ma campagne na range na l'évêque Kester ebisi oza na droite osa mamone moi na kepa ba étranger alongo pa na yeka papa na yeti. Oui. On a obéi à massa dans Zénith, super mec. Na PC Mbote Yannick Zénith. Yannick Zénith. Ouais. Jour en aussi qu'on a eu obéi à ma tolo n'a pas prise dans ma campagne na mesana comme moi nat. Na beta ma tolo na cause minerval ni. Jonango domer ezaki moi charge Zénith moi ja. Via tuni bana guitare moi na ba oti Zénith ali boso. Boko luki na domer musu ste bana guitare mo ba ebenga ba bi me domer yi wana mo panziti.
Il fallait obéter doom Maître Evala. Chef d'orchestre vise sur malaba personnel au potable vient en déloquer la chef de rep tu as une kuna château rouge à et certes abi casserole mozo benga tina beta mi composé invitation na ezali to soli na cordon ali sala kalaming te to benga yo ya de et certes na yo o beta so mi composé na kata avec un si vient en déloquer là l'époque pas on fout na Timasi vie Wile Bondaki Yves Chum na base ba masa na ba didé au basse vient en passingangi na clavier ba pesinga sko doom nze moni obeta passingangi ouais nze moni obeta na obeta noni ayo noni na beti nzembo mais on beta na clavier obeta ngondeni mais ça doom musique babi na studio beta clavier mte beta ngo comme ici bolingwa ngo clavier beta sente ngana ba doom ponga za doom Ndé après ça y est moi compréhension Zénith Zoua qui non parce que ça va clavier monsieur comment ça doom te qu'est-ce que beta bongoti qu'est-ce que beta na live live na studio doom beta OK interpréter wana après habillé bokata na bino na musique na makila et ça y bongo na côté Victoire na Kabula na citadelle wana te wana to beta c'est na ma campagne na palais pe na range OK histoire vraie donc voilà. Et après Victoria ti à un moment donné. Est-ce que tu as besoin que on a père na bino en vie? Oh. Wana ma sona beta masolo ba 2002 2003. Yo capé ba question na. Via da ranvi, via kumina via kufina 2020. Na ba ba Covid ça je sais. Mais ina sola boy. Sur tango Kester azio côté Victoria. Oui. Réaction na yé ezaki. Via siko ayo ki geno et va la ko beta pas case. Afasha mabe yake na pena ye aye pena tina ma campagne ngana sima pala président ko to chama kelele ba mettre skanta ba ta kesa ba c'était bon moto va veke ça oh mais yo do fâché nini est-ce que kepa étranger ayega alonga na palais ya père ayega ka perte wana kesa c'est bon maman matini apese moi ça 50 balles makelele silit oh ba sombi na ça 50 te ba sombi était apé mutu na yet parce que na makelele li fantazawa ezali bongo so ça ngani ba pesa ki na bulin mutu na yet atikela mo bo raja ishi wazo mabona makolo après tout avant mutu bige raja kula atika biso pe mo avant cordon ça dit histoire à raja kula vraie histoire na e mutatika li penal roi bibliothèque auto ba nozo histoire ezane pa na yo vala muta ça dit fungo na pesa solo na biso en fait solo na mutema solo là en fait ça la penalaise après on attend que salami bongo et ça mi bongo aller via doser aller comprendre que non moi n'avais pas peur na e après aller Missy Victoria jour les plus longs pe salami tout ça après en ngo ba pesa nga moi suspension mo mo beleka na mouvement na bayi na lembi ton na lembi sikoyo na yo kende répétition ya vive la musique na matonge vive zo répéter papa ma côté prison na Paris avant tu na viva les jours les plus longs au betaka tu na beta ite mutabeta Yannick Zenith tabeta nyos yem tabeta nyos nyos album nzembo ni au beta en fait tenga na studio na beta nzembo te wana faut la frana ko ça to évoluer na beta ite voilà magoza mwana Kester mais ba l'action en musique non réalité mususpect kaka musique toujours même musique na septa ki pe na nondi mananga passer ta musique mais ngabe yanga na ngite tipo olobananga ni orchestre za biso mais na esprit wana te orchestre na biso na tena boulot Yannick Zenith c'est mon frère tout est qui tambo tout ça mais à Konzaki parce que c'est lui le titulaire so beta te faut ti présenter ya bano mata vous comprenez ya ma musique faut accepter voilà et après OK Victoria tena na Victoria mais jour moko boye na tena suspension ba massa na to yena matonge to lega mo repa vivre papa mari a outi prison à Paris ba répéter wana na Molokai tu beti tout na répétition demain wana personnam fait de à demain akufa ki mutato beta massa mo dadi pef mo na ngaba dadi pef na a beta demain on moi ja si on va non c'est Chabron dans à Paris dans la Belgique alors non c'est ce que na micro ba recté ba demain Julie Moulanga ma sœur na PCP mbote dans Paris to Solène lobby te alonga Suisse ça à Solène to na Suisse na Solène na bien na Paris Julie Moulanga petit ABC ABC Chabron belela evala na micro ngasi ona za na Molokai na sima na ba masaka to sola na ba evala benga na podium
na tuni masa na ngamo Francine Ngonda na pese mbote na Francine Golbert Ngonda, Real Japon Real Ngonda Iluku ko bela ngana ndengonda bité to sala Désiré Kiam Arsène Sanité na Paris Joël Mangaya Sandra Lema Mangaya ba tu na tchema salam ouais abina ngate ya betara ka botoleka ngala bi menga tana na suspension ko tourner sala moi ja victoire na vive zarade moi bambandati BCBG mais abina ngate betara botoleka po bobelo déjà na ye oya wana na kuti jili ba no répéter na fenêtre abina ngate betara ne na matite domer ba opesa ba baguette to Shabazz chef d'orchestre Fumakanda abina nga pese ba baguette ba pese ba baguette na kuti pe vena nga Tony Sampaio pazawana vena nga Al Pacino ya koma azo ya pego Mikili Anthony na bige bokuta nani apana ko sa ba clip bani tout ça wana vena nga idongi ya blagité après abi oui na ba baguette nga na ba baguette parce que na des passagers na qui test été na qui ba benga na mata yo bude mouvement na bude mouvement na bi vérité parce que na yi test été lo ba benga na musicien na mati na se présenter ok bo pesa ba baguette obeta nzembo ni a vivre ngai ba nzembo vivre pena na ebité yo bude mouvement bonene kitanga bi Al Pacino so si tosha mais yo compliqué bonene na so vérité ebité po beta na vivre te mais na si bon ta que musicien so bo beti nzembo ni osu na Rolanda ne ba obeta nzembo chérie Maria na yo la nango chabon na yembi après ba bi ok c'est bon on a vu l'ambio personnam yimta dali roi mukonzi na bango siko roi biro mukonzi viela mbeb singa petit yo pepele yo kutu musique za makila mais pas betanga vaccin ya nuli to ke 17 pays Afrique wa passeport ozonga pe erwan wana gimas ka nuli ngabite passeport za tapisi nga CD ya somo trop keno yoka de yo trop parce que papa mbaluka aluka bilora boy via zoya to banda ba Cameroun ba Kenya nyons to wana ngato na yibo pese mo énergie na décider victoire na ozonga na souci na répéter au banda 23h4 na kanga 7 nzembo ko banda premier générique na nzembo Benderson ouais lobi na on repa 14 10h ngana na ye ponctualité kind basket ambrit na biga vivre to voyager na ebe wana obeti na okuta papa mba benga na téléphone habité pour répéter son mon trop volume 2 parce que ngam na yemba volume 2 nyonso volume 1 na yembate si on a un avantage à volume 2 parce que na ina mutu na ngama ono uta Paris Verlenza la na pese mbote ayina na ba CD na ngoto ndo yoka ngotro na bandu beta banzema balanga nzembo tout ça ce qu'on a lekeli da DPF na avantage yeba nzembo na yebi ngote ngana yebi on depo na yoka ngo à partir mutu na ngana uta Paris ne na vandeli moment doom boye au sala na longue victoire na vive na umela ite transit à vite fait po ba ki fête mo ya Jili Mulanga anniversaire Jili Mulanga na bandale wana batete la et ça là il m'a salanga mo cédar en cours à une mission question pas utai Paris na car mo bopel ouais bopel opel mo boye ba rouge boye Al Pacino ba zaina ngo ouais ils a Fiat je crois Fiat attends OK viva père ayo ki peko père ayo ka ko abi ayeda ko mine mama musique de bongo etikali mam na kaka siko car wana na kena wana ilo na wana is bimara ba scène ada nango te wana bimara ba scène ya arabe ya spectacle OK na pala zonga nepe après wana le roi Al Pacino na car wana cédar en cours ensemble pa imba zenit ayaki nango ayo lukanga to betini mo ba tour na nenga ba bandal après na yebiseka parkele Al Pacino ka car ekoka na to chele mupati to kangenzela ba frottement nuli so Al Pacino tonga kita mo to kangenzela tala ba moni ngabi yo obika Al Pacino ba moi sauvage yo no betu mabe yo nga se via faire ni non ay pesi le yeba za isiko na Zimbabwe danser et pesi le nyana ale bana bana pe ba Gestapo ya croix yo so même na biso bondeni et puis ba tiri ba batete la ba cheba ngo po wana le rôle ana na dara brutal Alpa te mususu wana danser nani Zimbabwe bitume banyana pe Zimbabwe muto bazandu muto ba bon marché ba barumbu alobi na ngasko yo ko ya soma tongete na longa viva ne bongo po ba che po na bandal po na ngai abolo baloga ge to longolo l'orchestre so oyamba tongende nini oyamba ko ya gasuma tongete na longa na ngapenga bela mina okena tongende viva nga parce que biloba loba pe kaka ba vitete kibolenge na démarrer pe mama bonga o mona spend nga ba viva bo vive za na spending force na beta ke ka bongo kaka aspa viva na bata ba karachela te ba wengi na ba biso boye o mona kaka
Oh, na mona ndeni. Tozo mona kaka. Christian Lemba ça na espère bien bato chafula kanda. On a vu na ngai sama na pese mbote. Te na lo baka moi différent viva ba viva bana ba esprit ba forme moko boye kaka. Ah, neto ba idéologie viva. Na ça on est dans le. Na idéologie na bango quoi. OK, nga na rola te basket na rola te moi jogging. Parce que bango ba mesana mingi ta. Ya robeta jogging a chesu blouson. Voilà, c'est ça, na comprendre déjà. Na sens wana. Ouais, bango pe na trop Jordan. Et après na fin na ngai to na fin na ngai pe bon Victor pe mozo ngeza te pour baby segi da kuna. Après pe mama Kenya allez na kena na nga après si manango via mimba mi question mimba Miss Olympia wa kufela kia suka amimba masa na ba Ronaldinho et na bosa nte toto ye mbanze momo bo ngai Ronaldinho na masa na nga ka tozo ya wana mais to si saka mamba viemba moko parce que to profiter ka le roi tozana yo na ebike période moko abeba na pe on dirait na Marie Paul roi Pelé Rajakula baroma na problème on dirait na Marie Paul te Marie Paul wa joueur mo qui pas vie joueur moké on ande ni susu te abeba na Marie Paul comment apena ba discussion ya zale marmeka na ba Kofi ba Keste ba papa wemba ici ba nyoka longo ba verkis moi mukiende ko lo ba souviens na sonani Henri Kamboma papa ça va là pour via fula voilà Henri Kamboma zaka Henri Kamboma o achangu personne mi patika biso munzanzama voilà Henri tanga sala après Henri Kamboma va ne 7 ans ka boss azali na poste bien na kin service express ba yebi oui ba vient na sa titi le valo na tiki kuna Suisse c'est président Zinga Timbote président tu Nzinga ya la président soutenir un mouvement c'est un côté mamango ayibi ben sa père kocho na oui kocho donc azoe lenga musique qui para Jakula te a dans na sanduli tu as dem soutenir musique oui mais anoluka neni au côté la moi polémique anduli pas ça dans en fait abima na ngoto abeti yango pe Henri Kamboma kocho vers fâché tant vers fâché ça vient te yozo là oté c'est là kocho pas tout beau faux ça ou soit Bizima Kodos mutu moko boa kango na générique à El Paris on est d'accord. Mais tout ba qu'on a début à couvre-feu bango bano boire ba tri ba lobi na yo série moko Rajakula na Marie Paul komara ma te Marie Paul da petit Raja na bona na boité na âge na yebi te petit na pena ya parler mais komara ils a partir à Kriwana te ba beba na te vienne ro gazé on est petit na yo du place à permission de pour faire même de VPP et puis à gazé et na télévision si so ya mieta ki na TV to réglon kuna c'est quoi Henri Kamboma après wana marambo yo ba ali sala ba yebiango très bien ya zalaki ya azo filmer marambo très bien wana na sima caméra do buka na danger faut Raja le kaloba donc ezaki bongo Henri Kamboma pesi là fulangai yepe Henri Kamboma pas invité se pose au côté ma ke na kosi teza pe na bongo teza pe na bongo azate artiste allez via legi na TV ya wana pour caméra na sima caméra ma mibali ouais liboso na koza na sima ma mibali kwa sima na weza liboso ba mususu vie pa epeti wana Henri Kamboma mwana chango wana soki njili soki pe masina aiba plan ya la musicien ye peta ngo epesi pe makambo ndula ngo za ngo moi ça malelo e uti na yo benongo ate e uti Henri Kamboma na shora mbemba babima na idéologie ya Rajakula c'est shora mbemba be na yeba ate bimana ndeni ka mandu ne kenda pe kaka mais eza obige tempo ya générique on a ba beta cacho eza caché ya bino mais station japonais de secret ma mututi yo de ka kumba station japonais Rajakula rien okobina simi si sa phase de danse tango baluko zongi sa baluko na danse mususu do yeso koti concert ya Raja ko za 17 yo chombo tala po kanga marambu abeta pe fara mona kibinda nkoyo ndire ba série wana marambu kibinda ko wana mama mikie kibinda deni ba lever les rideaux ngala mona gitambo mère na gitambo na pesi mbote na oncle na Manzeku na Suisse donc voilà histoire ya ngwana histoire ya ngwana donc to changer histoire te histoire vraie ya ngwana même Mikolo na danse obi ga Félix Oazé quoi depuis azate Félix Oazé quoi bien na danse ni fimbu betaka partout moi ça vient na ngana PC mbote bonne chance na concert na obeta na okaki ba rapportango bonne chance moi ça vient na ngame
musique eza nango yana musique kana to mona nga nde baba mona nga musique mais tato beta masolo ba radio kula mamba spectacle ko yana mama ba Félix waze ko te cité plat ta vie waze ko linga te vie waze ko linga ku te bon on spectacle à Stade des Martyrs te mais ada idéologie azo préparant ngo pe à le 14 na décembre lobi na yo asala ngo bien pour atala venir radio to ah bon azarama ça n'était venu te ya mama ça te te baba masa ye moi yebi baba masa te wazi kwa age mona kofi 6600 francs wazi kwa age mona kofi ya danse radio masa kofi ah bon ouais bon na biboy to soli mama Marie Paul to bo ça n'appelle TBCBG c'est on a 4x4 tout terrain danse au kiltissé la ya mata et comment banyemangwa kwe nyema banyemangwa voilà na bandomoro batora voilà tora mama tora et comment na BCBG ndenge nini en fait bon en fait chaque omoni wenge ba ki na esprit ma ko yiba wenge ba yiba ba ko yiba idéologie mo bo photo zo ba danser ba yo zo ba danser mo ko mo ba petiza grand nga zule maza na France na PCP ba mbote zule ma danser ya wenge soutena ba clip a Pentagone au monde ba danser mon balata ba ensemble ba gondo ya ba basketter ba ngone ba petiza OK wenge ta bazui ba petiza baza bana ya palais ouais Zulema Jana Père Double okay. Antonio Petit Sampaio oui. Et puis Chico Kassamba domestique à Italie la PCP Mbote ouais ya Sandra Tumba 4 petits isa tant ba mobina la wenge ba utiliser bango sko ndeni bina loko boza bana ya raja boyi ba plan na conteneur boya nango bino de conteneur et conteneur 6600 francs conteneur ba plan ya ba plan cri dance danse tournesol les côtés na musique congolais pour na raja kula siko to pesa bango devant na tournesol ya sima ko bango so tourna abo so ba ina ngona wenge siko bango ba cri na ba danse ba yaka na wenge sa nini adondu non parce que wenge za ina mo visibilité moi avancé te kebiso te avancé faut loba kebino te bango na bango tango tanga saso chapa na tanga ba victoire ba vivre kasi te utko wenge so isi bango loba bongo te ndio zolo bango loba bongo te bango loba na raja na biso na minute na zali téléspectateur na zomona ke bango ba okende mais bino bo okende te raja kula des fois référendum bino comment ka musique intimidation musique intimidation ça ba musique ba bina filé moi c'est ba musique ya ba preuve obi l'odeur production londala Ngoma Africa. Poizo yo, il faut talent à savoir. Il faut talent à savoir ce qu'on raja na biloko wana. Grimace te? Vérité. Qui tu sais la mata inspirant na ngonde ni client. Yeso ka sali dance. Atali geno mutu fo akita amata. Asala momo cri na dance. Ouais. Asala pe dance mo pe sala succès bareko. Ezaki ndeke mo bwa kita ya pembe na kini boya na ba mira kiti ala mo munoro songe boui ah abindeko soka kiti na ndenga pumbola reza pe danse bareko apesi mo na kini na dance asala cri tora mutuka muneno yo ekanginzela aina carne balel V12 akanga na mbutiage car kangi eta car masanga ya bralima quoi abi ah karo bande kanga bisonzela na quartier là ouais muto akangi biso nzela au photo ça écrit mama mutuka muneno yo ekangi nzela ndo ça va pla bon naturellement inspiration nature zo te panzambe zo ya voilà ale ndombolo sikoyo vient na ngamo boya bandal comme on est papi Sakamoto papi mbula je crois ouais adagi master tutu kaluji ba kota pe kaluji na wenge ba biko na batna e amemele écrit wana ndombola bwa kango et puis tombé na japonais moi na raja kula japonais malade Kyoto na pese mbote ya soliste akoti be wenge ba yibe na wenge mwana na ndenga musique quoi mwana oui mais ye japonais tanga kota ipa na biso yibe ga ngeno a mwana raja pena bota biso na to yibe bongo biso to kola mwana muketi pana bango na kisensu mais pour nous opérer dans ba précision boyo mais na lobi yo bandi ya lutuninga obota me oyutsu abi japonais mwana ngoza ridicule te OK
Bon, c'est mon vieux japonais, c'est mon grand frère, c'est mon vieux japonais Kyoto. Et ça quartier na kati ma tete. Et ça m'a bé. Mais yana lo baté. Faut y ba place sur la guide. Provenance na ye quoi. Tant suko père na ngazui, biso to bana mike. Japonais to bengi yana biso. Bandala qui découvrir. Ouais. Ya zei. Ya on a bino na bandal. Muta pese comme moi japonais raja poser question bino na bandal. Ya que na découvrir yana qui sensuné. Et boyo découvrir Ari Kambo Moso là, au moni ni kasafo. Mais avant de la télévision. Quand la musique ici est dans la frontière, l'art n'a pas de frontière. Japonais doit mettre la musique na imo bona balabala, uti na batazi bolingo, qu'est-ce bala basi. OK. Veli kiss mirabeto master père na ngai na PCP moto azuye. Tazi bolingo na yolo. Tazi bolingo na balingo ala na yolo. Ba yolo ba faire moi basi. Voilà yolo. Ya bana basi na bana basi. Nda memele racha tala mwana. Nda cadre wana. Eza yibongo. Siko japonais akuteli siko yo na kaluji ba sala na yolo chez maître toro ba sala fait de l'amour japonais na ba solo nyo son ne pas raja les aibongo kaluji atanika simple animateur ba bise boira creux na ba papi mbula sakamoto ba se boira japonais mtaye na cri ndombo ndombo tu na pas raja akena ona wenge apesi tutu kaluji boaka yango. Et puis ça m'a fait ma camoufle fait de l'amour. Mais bah ça l'a fait bien parce que si vous n'avez pas venu une table soupe l'ingobi matin. Et où tu n'es pas n'habitué à bimiti. Mais ceux qui sont avec n'ont pas n'gobi matin. Yango na abi. Ceux qui animateurs il y a station Japan. À boire à Kiango. Animateur à l'époque c'est mon vieux Dolce parabolique sur mon Dolce qui n'est pas dans quartier latin. D'autres sont mon on a besoin de pas provenance non. Mais oui. Mais oui que Marambo zo ça la biso en habiteur. Mais na yobi na yo te fait le contact. Comme Makambo, tu as biga que ta créateur nango c'est tout cas. Te demel. Mama musique za na bongo cha caméra to le ka bongo e couper ça confusion. Oh pardon tout sur longa bo. Mais na peut subina. Mais oui que Kaluji a créé là quand même visibilité dans monde et ça là yende Kaluji. Kaluji ça là ndombolo te ndombolo ne salié. Et voilà. Tout sur la roue. Et puis que nos abosa makila père na yo, voilà makila King Kester, ça je sais. Dans makila yo mogoso bak. Kasero. Na lobi boye. Et là on ni ne déranger son dans le baka bo solo. Parce qu'il faut te pesa batu bo solo tout ce que picha na confusion. Ba bana posa ba comprendre la histoire. On a posé une question boy. Avant aussi ça makambo yo. On a sous question moko on a opposé yo. Question. Est-ce que ngaina yo nanga to bani na bino ba kolo makambo bino bobi krina bino. Boyebi ke tutu Kaluji krina dance. Boyebi ke krina dance on a mutaya na a créer lango visibilité na monde c'est tutu Kaluji. Bosiko oloba ndenge nini somo na pa bwaki yango na mboshi. CNL pa ozongela sur remix. Yongo bisanga kanal générique à quartier latin et beta ndemo na générique à wingi na monde. Mais Kaluji à l'époque ça makambo parce que Kaluji série wana déjà il y a na lobinoté et loko a bien été avant bango ba bwaka. Bon tout ça la boue. Bon bah ça tout ça la boue ba pesi au diamant. Ça le quoi plagiat ya. Non, Kasero tout ça la boue ba pesi au diamant. Ça contre bango te ya poto ine ko na tout ça la on se passe ya bo. Poto si ça débango. Na ozela kaka invitation eza déjà to ozela. On peut s'appeler fondé mbote Dolce. Dolce parabolique. Parabolique quoi. Tout ça la on se go boue ba pesi au diamant. Na diamant na yo ni ngindi sawa. Yom to sali diamant to nganyande diamant de sali. Yo réponse ces années. Mais diamant ngindi sur mila. Bamo Kelvin Senkoy. Bamo Guillaume Amou le Conco le Colorali. Bamo bengo Richard Dio Kaveris. Parce que aux diamant te ki diamant. Ouais. Kaluji so ki diamant ndombolo. Et ate que no asala ndombolo et puis c'est visibilité ko le comme ça. Non. Biso azine diamant na biso te ke PC makam. Tutu Kaluji. Mon premier n'a pas essayé de kotaza mais tout ça boy quand même Bakri père a créé et boga mana wenge la version siko qui était là ta version a fali boyoka ngondeni non fallait ça là qui boy version fali te fallait bagina rendre hommage na musique na biso pour fallait dans la visibilité mondiale na teka ba musique na biso o elekaki à ça les génériques soit beti partout moi ba komi libre parcours elle me dirait moi moi ba komi Zaiko on va commis wenge on va commis nini mais tant qu'on met ndombolo wenge a ko regretter ceux qui tissé là regretter qui a ko regretter Nathalie missionné moi aussi ba dernièrement wa yebisi na popol mon passo là abina sala ka rere mo bo kutu ba yo rappeler nga na yo bossa na ngeno ba kitissé là on eza ba vient na biso raja kula otala ngode yaki wenge te zala nga rere yo bo bossa na
Parce que ça droit d'auteur. Notre droit d'auteur, il faut référer à auteur, compositeur. Oui. C'est Moutamu de Rajakuleza ou Wenge va ça l'interprétation qui tisse là. Wenge va ça l'interprétation qui tisse là. Ok. Auteur, compositeur, c'est Moutamu de Rajakula. Bon, auteur, compositeur, Moutamu de Rajakula. Oui, oui. Sous question Ezaboué, il y a question. Okay. Nous avons un droit d'auteur et Peli Moto Mikolo, la musique à Congo. Ingénieur, c'est le Boubles Boula. Il a fait sa réclamation dans l'une des émissions où il est caca dans la télévision à Congo. Ingénieur à lobby, n'a pas massani musu ya wenge ba osola li susté. Wana nani? Blaise Boula. Ingénieur. Par rapport à droit d'auteur, bah pesa mon moya ba droit d'auteur, c'est ça je crois. Je pose un musicien foyer bango. Ouais. Est-ce que bino yo droit d'auteur nga dans sokola, tu na affilié na sokola. Bino mo affilié. Ngai. Yo affilié. Ba problème est mais père n'a pas affilié. Tu as pas affilié parce que des autres des armes. Mais est-ce que makambo tozolo ba est-ce que bolela ngombongo en fait? Kasité, y en a le biboy. Normalement, ceux qui vont récompenser, œuvre, il faut reconnaître un groupe très bien. Parce que dans 4 moments, il y a le droit, il y a œuvre. Pour ceux qui ont une série ou en vie, ou bien série Bimaki, si les lots fallait aller en Angokaka, pour les droits d'auteur. Makambo, sur le terrain, ils ont moins désordre de Mouké. Ils ont moins désordre parce que, à ta Sokoda, ils ont société des droits d'auteur, mais ils respectent la mobilité. Bah respecter mon mobile tata vive Blaise Boula pas aller wanat est-ce que respecter maman pour nos artistes msous ingénieur il pas aller ka place wanat ngai na kenda ina hotel Nairobi et puis normalement on dit na fait Josa Mikolo bazaya Robin na trop ngana hotel Nairobi kana mamu ya basukoda oyo 2 ans passés ngai na kina luka papa na biso Josa Nyoka Longo na PC Mbote c'est mon père grand prêtre. Il y a qui représentant qui le président à Sokoda. Na ke moyen na bureau pour na ipse que non papa ndé na yebu na cop mo mes fraction mes cop. A tout nga cop na bisier. Il dans la société moko boku na ya ba télécom ya ba mobile. Société wana na ke découvrir na kati ba na musique mo Congo ya ba quelques musiciens na tangati. OK. Mais ba musicien wana ba yebité ba doteka bango na kati. Donc même histoire ka ndenge Blaise Boula la. Ndenge zola mwa mwenge. Ba musicien na tanga bango ba lukanga. Ah bon? Siko ti le leza nango. Pesa na monaka. Siko ba musicien na moni bango kuna. Bango ti ba ndeni ba yeba keza bango so tangi ba ko. Mais ba lukati. Mais tanga ba komo ba luka yo quand même. Ba sanuka. Omoni kana moni ba musicien na na biso na kepa moko bazali bazalo ka 7 bana mbongo na mona kene ba yebite bana la poti ba yunga na ba YouTube bana mona la timesona memi bonga na mituna na tenga moko la bon tena sala boy po ave na ngape ya mabele ve na ngaji dete molo po alukanga yebisa ji dete alukanga pe la to kena zimbongo luka vala luinga la memi azimbongo pe na ji dete mbongo azo kuté na ndule bana ndule te na lo banzembo te na bidika po ave na ngayo pa popi. Comment les JDT sont loués na mitoki les Kenya. Autant l'émission aux airs roula la tête. Na zele na avocat pena. Papa Popi, autant l'émission ya roula la tête. Autant l'émission. Oh tiens moi tana bobenga ngoni. Ba introduction. Cordo na temps fort. Ouais. Na pesika moko. Papa Popi, luke valambuta pona Nairobi. Siko to na moni baba za belé. So na kepa moko société wana tonto yela ye apesi mbongo a longo la biloko na mama ba préfa ba misu c'est ça nini elimwe. Mais pourquoi tu as engagé d'été? Bon, chance n'a pas. Si tu as sali boy, na yeba papa Josa. Na bengi vient na Jean Sébastien Massiala Nteko. Oui bien. Jean Sébastien Massiala papa yo directeur des ressources humaines à RTL. Na mito dans na biak. Na bivie. Yo da petit vie Josa yebi c'est na luka e cop. A comme le Josa personne numéro va la benga mbala moko. Abiara na bio. Na yeba papa Josa to kuté net to suni to na bio. Badalo ba ve je sara dans l'esprit ma be dans le koso ba vanti ba limisa na terme et poani cop on est dans la cop mais ve je sara dans le koso te atindi nga ba via bimisa ba monga sokodat corridor so ki directeur so ki nani via ko mon kiminga adio salemba te via Dieu comment via kiminga la via on peut organiser été pour ngalo sanga pesa ngai ba référence à bato ngam ces antin ko pesa ngai na peso ba betundeni yo fo yane na sima na to kedi oh yo mona ngane ni ovi wana biwa Sokoda una na ville na Gombe
parce que fait chorabi bato ba kenanga bien te so ke bete vana na bona ko to so ba problème o mais kende pa nanyo yene ta ndingai ouais tali saibo so la bo baneto ko ranjango comprendre bien par rapport à nini yanine ceux qui to kena sokoda tant sokoda ne to kena plainte tous avocat ponga na bena na pomba ya papa Francis Atoli muta déclarer chara pena maram na Kenya après ça nga batu to ke to porter société wana to samena bango cette personne ba côté na sima sokoda les sokoda pesi nga pourcentage sokoda pesi partie ça va pourcentage d'abord sokoda pesi pourcentage parce que ce n'est par exemple na kena na JDT pamba ouais ba olongola ba misusu ba tigali OK donc yango lingi bokine donc elibo ke bo bi ba mena bele sokoda bi malon to petit arabu ya mongo ingénieur célébou la na Saint-Valentin fois nombre bato na 300,000 balles si fois nombre bato c'est aux mwengi omoni donc moi des autres de moi muké par rapport à nini ba mi ici les toza boy ba ke we la koloba ba lora na ba fola parce que to yebi valeur été tout ça la siko boy ingénieur célébou la vient na biso azo akize na wiki mama ba droit d'auteur so ba beba ni so ndeni ba beba ni nani na ebite mais lobat yes sikoyo yé de peut-être mi c'est ne moko betele nzembo ya droit voisin parce que ba mi se ba comprendre biso ba kota na droit voisin OK ah ouais donc voisin na yo quoi droit voisin ba participer beti mbunda beti ngonga beti guitare ya pesa ba mbongo na bango ya droit voisin boya ke ba pesa mbongo na ya droit d'auteur bo droit voisin on fongoli sous ba massa mémoire wengeti matière eza on a biso kodo suis matière merci à Alisala faiseur des rois merci à vous mesdames et messieurs nous pensons atika na event ne kimi massa na eba ebani vienne epeke mais massa na eba ebani atika kimi na ndeni wengeta na nga bongo lupanga ba mongo kolanda te okota te ba osangelo mukongo na sima ba osangelo me ba bongisi me ba obeba comportement na bango wana wengeti boka za wengeza ni nzete mais oui raza musisat biso to ba bandal to boteme to moni bon to kola to mona mais babi oui raza musisa wana siko bana wengi ngana mi place to lo mama wengi ngana mama be place lo beleva mbuta nzembo kitoko ya mofalo Francis Mondobe mofalo tozo wana vato sola masolo yeva la mbuta to pesi mbote na bienvenue Vangasele bienvenue merci à vous merci à Pichun Toya et pourquoi pas graver ngwidi to penser na 12e dan mère Hermine Ntoya, maman Hermine Toya, 12e dan, mère à petit, mère à palais. Merci à vous. Merci comme ça, les petits Makaya. Pourquoi pas héritier Moubia la Pichou Moboso. Merci à vous. Fabrice Moule, na Lyon. Ngambe en Poutou na Lyon. Tozoya wana na Mbanda ke Ngambe en Poutou. Ne chapine plein de grâce. Merci à vous. Merci à Médé Mackenzie Poutine. Papa Mata Saladiki. Merci papa, nous sommes toujours ensemble. Ya Papinzita. Grand Khan, merci à Gladys Ngoya avec des jeunes ou tout puissant ou à Jenny Kaba sous conteneur à forme. Merci à vous. Présent tout Yanzinga, toza ensemble. To pensez pena Zingzong, Nzambe, ya Barumbu Zingzong, Yepe Aza, ya Kosepela. Mes salutations très très chaleureuses à celui qu'on appelle Garçon Shopping, Flavie Panda, Garçon Shopping. Merci à vous. Carlo Gemelas et Dolce de Parigo, les patriarches. Carlo Gemelas, merci mon frère et ami. Encore une fois, tu pensez, na Junior beaucoup depuis Bruxelles, Type Bokana, tous ensemble, Flavie, donc Pito Mavungu, Don Mavungu Pito. Merci à vous pour tout ça. Les directeurs Gelo Ingila, tous vraiment ensemble. Encore une fois, fils de la promesse. Kelvis Nkoi, Lyon. Kelvis Nkoi, Lyon. On a raisonné sous Papi Djemelas, père son âme. Fondation Nkoi. Kanga bana longola tête kasero, na longola moi quelques bateaux. OK, longola vanto kota. Na pesi ba mbote trop na ser na ngai Gisèle Dingo, motema papa di na UK London. Ouais. Et puis ser na Karine Bila, motema Kikulongo. Désibile parrain liebo, assistant manager. Hein? Il y a Naomi Lokamba, la parisienne. Oui. Et puis, il y a Sanité Jolie Koussala depuis US. Président Dieudonné Biangibiki, Dallas, Texas. Nabo Sanité Jujumba à Paris, Nino Massimo Play, Arnaud Mwanga. Baza vraiment Kolo Combo. Ah ouais, Arnaud Mwanga. Ouais. Chikito Bangu Bangoule. Panama toujours. Chico Moussafiri. Nabo Sanité Chico Kassamba, domestique manager riche depuis à l'Italie. Dadi Tekasala, père doublé. Jacob et Pedro.
na Tunisie et puis joyeux anniversaire na petit nanga Gelor et Mbota ko sepela mbisi. Voilà. C'est bon Basili. Tu Basili te bazali to continuer. Voilà, merci. Encore une fois celui qu'on appelle Don Pablo Angelos. Pablo Angelos. Voilà masalanga. Ouais. Angelos et Yasni. Don Pablo. Motema Yasni voilà. Na PCM te place Azali. Yassine Bileli. Donc tu pensais là-bas tout au bas avec beaucoup d'attention. Servez mieux que les vrais, les véritables playboy jusqu'au bout. Servez mieux que merci à toi. Ricky Loumou les barons. Encore une fois. Kadi Vimine de Kadiko, Sandy Bilele, merci à vous. Merci à Gibson. Donc Star ya Luanda, Gibson, Mbiavanga, merci à vous. Donc vous êtes tellement ébélé au Botala Sobech Kabouya, merci à vous. Donc Nabi, nous tous sur le nom Makamunayo, côté à Nairobi. Ouais. Au Sala, featuring Morona Ingénieur, pardon, Def. Général des Forts, personnel, grand poète. Si tu es sur un escalier, c'est ça? Kitenge Forever, dans l'album Escalier. Ouais. La chanson, en tout cas, félicitations pour la chanson. Merci, mon frère. Expliquez-nous, Bisso, mariage des Aguindéni, en fait. Il y en a général Def de Fao. Bon, en fait. VDF, père Nanga, grand prêtre de la musique à Congo, tu as ignoré, tu as négligé l'œuvre de l'artiste à Koufarate. Na PCPV Nanga Kabose Boulé Mimbote depuis Paris à Zara. Ouais. Vieux. Tant que tu as na Kenya, na habité fona imana vie. Avant na ba featuring, na ba jeune vie, tu na ba jeune master, na ba papa vie. Na ba na papa Niboma. Veniboma. Vie Blaise Woutama yoebi. Ouais, parlez-nous oui. Il y a OK Jazz. OK Jazz. Oui. Azara na Paris. Ouais. Général Defao. Vie ton a bengi na vie na do ya na parler, bien na parler voilà. Ve photo yemba na photo yemba nzembo ni nzembo zali me na silisa ngo bona otindelo yo za no leso na tindelio oyo kayoka bo to cha programme studio tona sisi nzembo na tindelie abinanga temba mukoni ngana bisi atalobi wana ya bengi atalobi apa lobi nanga na studio ni ngana na studio na biso mo bona masana mo mastola musique na pesi mastola mbota na Kigali je n'ai mastola après bi nga na ozalezi ka ipa ale maindo toke pa ale ngabi OK to bingi ale bibo ngale abi to bingi ale to se to imba na via bito ya pa na yabi OK yelinga ka apo zalezi to ye wana me mastola kan des fois parce que mtata na projet to legi na tongo to zuivie na pale to kitina ye to kot na car to ke studio to ba chenze mo ingénieur installé ça che son vita nga yoki sunze mo na baba fe magayo ka ki na chombo mayoki na baba fe abi na côté là ngala bisi ngane na yemela ba video na tika ya yo video na tika ya yo abi OK mais faut na luka pe dio mona landa wana vie na bien yo da gamprete après moi bisi ngana yembelo ready Kofi a me proposer au voix ngala bitin ngabo yemela yi defa bite ngabe defa na luka pe bato c'est ala vie mo bana ba complexe te lolendo zate ya Congo to bungisi. Ouais. Asayelinga musala mutema moko asenga ngeloko te. Après bi vala to sa clip oninga c'était vite to salon à Paris. Yo sala yaya ki Paris avanga ngabe nazo contre-temps. Et après ton alongwe Paris azongi Nairobi, frère azonga subo et après vient na so jine sana yo ke na ye makambo ya Congo ndembo ke Shanzaki. Bon m'imagine ça no lobi on a une ignorance pour une l'ignorance tina lobite ayo kene makama Congo de Shanzaki. C'est comme chose à qui contenté frère kena Congo. Te ngabe na sepela non te c'est moment te vie fa kena non. Mais nzamba décider de ya. Mais il y a banda robanga régime ya Kabila. To yebi régime ya Kabila. Terrain on est compliqué régime ngo salani. Il y a zagi chauffeur soki ya Kabila na Nairobi. On a les ondits, on a balabala VDF fatika atala iba mwana te. Kabila pardon zagi chauffeur ya VDF pardon na Nairobi. Kabila a gamprete. Ah non, ex-président Nabiso. Kazi pas za gamprete soit na Nairobi ba bibiso ya ga kozwa bango ba musicien. Te lokuta na karani VDF na tuna ngape bongo nde tuna na karani. Nde Kabila mta posa. Yondo ga bena lelo fali na mwa nini ba benga nini. Ambogini do ka VDF za na karbo. Na karani. Wana maswala baba la VDF mama wana tita kufa. Asepele ne gavani na Nairobi. A évolué kuna mais makambo wana pozo loba 21 ans na Nairobi na mboka batu vraiment kasi af London ya da muto lela moi sp
Vous comprenez? A préféré na ki manama moya ki satan mulungi muki. Mais makambo lingo lo bawana. Je viens la contenter kana biso na biso bango na bango na. Po biso bana bitumé na biso lelo mota fali. Donc viens le bazai contenter maramuya. Bango na ka banzoko moko ndi akosele ba faire. Akosele ba faire pour gagner ni. Ke makambo wana uta pa mutu moko. Ngana oyeba ne atangela nga peta bana moko na biso kaka boyebi ete. Abana nga bongo. Oh. Soit ça qui on a idée ni. Pourquoi diminuer? Bah diminuer. Pour faire nga appelle la tourner question na ba diminuer nga nando kende bien. Na ina ba contrat ba payer belé ba Afrique. À l'époque on avait champion des Caraïbes na hit premier. Moko nga sepela te pa linga ya zala kuna. Après ben on cassé ndeni ba créer la eloko wana. Mais nga na mona nga mutongo te parce que nga concert ce que na ba to beta na Gabon mamadu ya muzé. Na présent na biso papa musée. Après on a keba tourner après tourner no kaka yo ya kisasa te pour ça les bonne bonne moko na biso na bimisa ngo kaka vraie histoire na betelonga parce que na mona défendre no va na eti na ko taper na muzindu atana décortiquer ngo peut être pour combo et na suspense déjà le roi to de ndakaka mais batamaye le roi ba alisala ba comprendre cordon na pc mbote donc aeza avec impact cordon alisala réel talara réalisateur na biso Guilin Ngatsebe baba mikolo ba comprendre et puis cameraman na biso Roli Kiawa ba comprendre baba hôtel biso ba comprendre na Chapolou sénateur de la Genève ba comprendre vieux nga Doris Kanza de Mukuse de la Genève ba ima nolo Indus na pesi mbote zela nano zela to solo là s'il te plaît kotana bena photo vanda moi mukie donc fait def paix à son âme akufi na likamne na motema oui zo biso tante akufi na likamne na motema ndenge ne ba comment nani Hitler akufa na likambo na ye ça dit likambo akufa na ngopona collègue na moko ya musicien ya mboka na biso mais musicien ngo yo tikizo na système to lingi to ba kombote wa mabobo misa collègue na yo so yambi Montana ndeko hospital mambo bien Montana Kamenga azo ya pe avant d'akana kitu soko yambi Kabose Bulembi Kabose obia zawat to luka Kabose ngai makambo so na koti on moi compliqué ma bé donc vient nga Serge Tambe na Genève ba botele likambo kata na nga bongo tongo yoka komo mabenga na wenge babenga nini 12 bon ba gagner ça dit des fois les kai bango na succès même musique a commencé bongo des fois les kai bango na succès ya mo ba les kai te makambo serene pesa ki ba mou scolaire amour ya bana et tout ba papa boni oti et pesa makambo banga de don success on it faut dire ça album ni na série on a comprendre na kata album album moko que tout fa ki angwala te deuxième fa ndaka kuna na Kenya ba V12 ezalaki on dirait te V12 ezalaki ya Kofit te wana V12 ezalaki avant kala on est compliqué tout tikela ngo ba Doris Masamba de Mukuse de la Genève ba lukango on est très compliqué makasi mais ngesa linga passer bon tozwaka tant tozwaka bosser tozwa baka bosser velanga Bulembi sebeka maintenant toutes nos questions boy on peut retenir quoi par rapport à votre chanson featuring Nzembo to yembaga a repola na ngote désolé pour tout ça la vidéo te Nzembo zali za kitoko on créer ta ba photo mon te ba vidéo mon ya to chango na YouTube bon oui to chango na version audio na YouTube to chango bon Alisa Laza le koza na pas mais na veni bomande Nzembo na to sala na clip kitoko na YouTube et vala mbota MSA register YouTube bande ko nga ba congolais bo soutenir ba mise to za ebele za ba nombre mukete bo monde encore kana loba ki boité na lingana na banana ba grand prêtre pour savoir na iba pe na expérience oui ba maele na bango et faire test pardon faire test mère na PC mbote na tike na Genève oui na tike na Genève mère wana za il peut clipper déjà c'est bon tike na to clipper te Nzembo za en route kala mingte faire test ça imagine nos joie na ngoi pour ça la que bossa clip c'était dans quelle image c'est on a la souka na chanteuse belle voix caresse discipline na voix so yembini na couleur et ça la kitoko makasi ya mona préféré na yemba na ye parce que maman ils a compliqué na Paris ba babi balinga mingi ker ou bien voir Luciana de Mingongo c'est pas fois ba vie Luciana ba lo Carly tout là ça là ça mususu vie Luciana pe mususu ba voana siko do lo bana utu pa ba veni boma OK so ba ntima lo ba allo papa bomengo veni boma so ba ntima lo ka
telema kupanda ngai lisambela yo veni boma baker Ouais. osoma bana Allô wana ya Kofi. ya Kofi Ouais. kupanda madilu soki banzema loka ba escroquerie ye moyibio na ye molinga kanga te veni boma parce que vona yembelo na nzembo et pas pesa bala mike featuring te pas pesa featuring fa yebo ozana nini na ar nini zakati na yo et ateka bulu yo la muki ote na obeta soki wapi nga wana oni soki na Paris na mema moi 2000 na mona kosa na 7000 nzoko na batuti oto sana featuring na ndenge na kati escalier banzembo wana banzembo eza na escalier et puis na mitoto na bosolo na minduli on a embelli Francis Mondobe Mofalo là na kata album bosolo. OK, yango ndo ça clip na. Oui. To ça la clip awa. To ça na vient na Ali Sala parti pris dans Genève ya Richard Dio Kaverich. Il y en a combien de titres? Bosolo na Minduli. Ils en a 10 mais to bim sango malé malé to mi na 3 to là c'est. Tu es déchargé ngande ni beaucoup fallait même pas 30. Biso ndo tika là. To là ndeka sima yenda na makambo ngote. Simon Dignanga na Milan. Patrick Kassamba masala nga cardinal. Peut-être il y a un événement à faire à Paris. Concert à faire ouais ça y est bien, il est bien atala yon. Il est bien. Nga una sepela ne faire beta na Paris Umeli. Ça la nga suka na plaisir. Ouais. Et Umeli musique comme ka fali fait pe baza fali aya faire zonga lisusu. Et Richard Bunda na kuna ba fabuka se ba tepa karawana biso beto zaka na Kenya. Musique zenga bongo puis Kenya ngo ba bien dimela bino fort et bongo biso nyonso bete boba to bete moto bete kalisona na defa biso nyonso te tu nanga zaka pas Adolphe Gianfranco bozara na relation bien Gianfranco non te o ba Adolphe masala ngai Washington libango kondo na pese mbochi Chéri Muzuluwa yeto zanya na Kenya takuna ba bana mouvement na bango comme na TBM ba ya ba bete na bango ndi wengena te ngana bango te ngana za evala na orchestre statut règlement d'ordre intérieur bango baza ba groupe d'interprétation bozo diminuer bana mindeni coupe interprétation ko diminuer ba ni blande na so interpréter banze mona yo bien ni te bande ba section na lo bana hot yoni makambutu ba bana groupe na bango ko na tibe bele baza ba bilenge muzika baza ba rumba Japan ba beta ba interprétation Washington azali kosa kaka wa kosa le ka ba bien kosa musique ba char de best ba la crèche pas fait na so Richie Funk ba char wana na longa mwa batnanga ko Jacob de Varier Punda Pina Colada Whisky Blanc Freddy Baloki Balotelli Trésor Ruzizi Paris Minos Mututuka London basé Belair nana mwa batwa na ina pozo mais ngana obeta Paris kamine na Paris ya ona ina lo basko beat ya Paris ezani ma solo na yaki belé ba clip na mamanduli na rotika le shake te ka Kenya kocha libaya ata na ikarena yebima kisinjora lo ba ichadat ya onde luki makambo ata na ikarene obima zelo omona tiba octobre omona OK na obeta sala munene ata 5000 na Paris d'accord pezo bato ngona na toucher na kitambo te ngenge kasa fote bandal ka ya pamba so bosona Mindule banzembo eza déjà disponible beto uzango tu as 3 chansons sur le marché na ba streaming news to ba keneva la muta titre liboso RD je t'en supplie eza sur YouTube sur streaming wana message nini wana na bolingo ti Richard Dio kwa je t'en supplie o je t'en supplie ba bondela oui Mofa Love Francis Mondobe histoire na momina ya les grands putu banda lungwa di bomo bansiriti lelo Paris OK bana 4 solo on nzembo et troisième titre oui ça Bosolo na Mindule générique ya kafule ba générique de nous na Bosolo na Mindule on s'inspire na ngwa kombo na Bosolo na Mindule na loba na Ndule vérité na musique voilà parce que trop de mensonges bana ba ko ça ba ebelit tanga ba komona ba ba ko ça mama bo yebite selo ya ko ça tala souterroyer mon boloba yebite selo ya ko ça Isaac ou gagne le pétrole Africa ke ko ça bato non grand faccé abusi fish mo beta tu ne so beta abeta komena abeta kutu komeko ya kama malobi ke ba selo abeta nzoto na nzoto kanga c'est le c'est bon animateur na ko préciser voni na maison mère banda longa maison mère ibsanga qui est musicien ou a se retrouver na simasele banda longa maison mère il a bénéficié na simawera tito solo ngo bu est-ce que ebike kobaza ki drumer a sele kobanena drumer o ya hérité kana poto tu vois na habité sele yo wenge pas ferré tina zolo babu après ye azaba muto zolo azana poto atika c'est le même magi
kasi obi muto a bénéficié combo na yimte ça. Non, combo te c'est le bénéficier na poto, na baka, na succès pour na wera. Na si c'est le na bénéficier. Ngai na mimba mise 7 c'est le créer la coba visibilité à casserole. Na mimba mise 7 tout Kinshasa, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Uganda. Wana makamukana na tikaki. Te ngai yanga te na ba raja kula sutele uvala yorate. Na lo bevala. Quoi yo se présenter. To sala ngo boy. Na sima sele yo nani famille ata moko babite moi na sabete pas sele to se retrouver. Azate kola na makela bacharati akolinga ndenge nini nani ako na ye abeta na imika bobo ya beta na imika yango monita mso alingi pe kokota suma kambango te ngako na yo signé contrat na Paris adoluka imika contrat ngo signé me mabiso te to mata caméra ba bisa ki onini pas et pas venani jour to zara na yo père son âme père na biso papa Lutumba aloba na yo caméra no feza la caméra ton na ye Paris na luki banane. Mais faut tout le monde a pas contrat signé. Ou un temps parce qu'on va mettre ça des Martin. Pas contrat va misser mon raté fiche name de mon anaka. Mais yo fiche ne ça. Kalaten na si ça m'a solé l'autre. L'homme na zongi Genève. Tu na ali sala. Yo mon anga mama c'est l'autre va Bill Clinton to banane. Et voilà. Mama solo. Ça va du nom beauté. Qu'est-ce qu'on a sous Kezaboy? OK. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre passage avec Impact? On peut retenir quoi de Evala Mbuta? Avec Impact, liboso na PC merci na occasion na opportunité de inviter nga. Merci. Message au plus important. Bandeko batala biso na ba YouTube. So boyebi fali pour pas aigle na biso ba pe vala pas alara. Musique ya monene. Ba mi sempre basé belé. Tous belé. Mais pour nous checker ko banda soki bon. Que toi accepter un moment. Toi accepter moment ta mama choite ata muto za choine ta yebeza bongo. Tous belé. Mais beau pesa ka mo pepe chance, ti beau pesa pe chance na savoir na talent. Parce que mo pepe olé ka musique succès dans parking te. Na talent toi ali. Parce que ce que mon pepe compliqué terrain. Bonne chance na tout bo sala ngobi. Donc voilà, donc ça dit voilà na Paris réseau za kenon, ba clip et puis tout le monde to beta quelques salles parce que bana banda ba déranger nga ba na nga pototé mais babi faut ya kaka. Faut ya kaka. Et là je profite pour na saluer le Remido. Te nzambe faut komisa ka parce que so sala ko ignorate. Boye pena bo ba misi ba simbela ngo ki c'est pour ça ka bo ya pamba. Alepe moto. Mi biso zambe na nzambe. Na pesi Lorraine Mido ba mbote na pesi Charles Liali ba mbote. Et na bosanité venanga na Chapolo sous sénateur de la Genève, Kelvis Nkoyi patron, papa Francis Atoli et puis na opesa mbote. Natanga batu nanga ko na opesa mbote na Bonayo Jia Mamoto, Bonayo Jia Mamoto, Patrick Tamo Boucha et puis Patrick Manux Mansananga depuis Belgique. Na bosanité bon, tout natanga bango ouais. Basili o ba côté ba comprendre. Désibile na bandelo lisusu. On attend une minute pour comprendre Richard Dio Kaveri, je viens na Guillaume Amoule Konkole, Francis Mondobe, Bob Six Soko Tomasano, parti de Bacher na kine. Mon pandis. Poto si la raté, l'ore si la raté ba we la raté. Les Kamboye bité tuna. Ouais. Les Kamboye bité tuna, ici c'est Paris. To ça émission na victoire té. Frank Stema, il m'a salanga la personne mbote. Voilà. Merci à Tony Coco Kuntwala. Kuntwala. Moi State US Tony Coco. Merci à Tony Coco Kuntwala. Merci à tout. Au bon temps ça c'est next moment. Tous avec un artiste musicien et voilà. Mbuta poto solo la mambo escalier pourquoi pas bo solo na mindu. Na date poto. Na date. Date solo ya lukuta te. Date pena date. Bange au possible sur autre trip sur na suspense. Ma manager ba ali ba dadite kasa ba linga te funa maramu sili pena bia le bango munde ba chi date pena zoya bandalunga retrouvaille na si sa question boy occupé quand même album mérité album kitoko surtout de la République yo mo ne va la autant nzembo kitoko et puis yaka nzembo banzembo za nango tellement de questions ne kunga eza baba s'accrocher na album eza kitoko baba yo kawata ouais musicien bien Richard musicien ouais Richard bena musicien ouais. Attends la classe les premières à la toi accepter donc on doit accepter c'est le réseau bon on l'a accepté ça ni voilà merci à vous pour votre passage et voilà Mbuta merci beaucoup Yoyo Casserole merci beaucoup avec Impact merci beaucoup na bande konyo ba soutenir biso bo lembate bo pesa biso Fox
so bo soutenir biso te to bundame et ça compliqué biso mo parce qu'il faut ba na sima merci na bande ko nyos tout partout bozali nzamba pambola na kanisa bino to trahir nzambe te to tika nzambe te to sa musique mais avec nzambe succès mo pepe oleka talent savoir to kufa nango parce que œuvre d'esprit otikala nzamba za na bino to za na Paris malgré yo ba no pe ça veut des conseils sur VDF fazu 100 000 €, 100 000 $ façon mélanger former. On a faux conseil. Yo mutu ba no pe ce conseil wana. On s'en forme. Nous a muta former. Te ya moni panza pe orchestre. Via lo bay na nga beauté. Panza ka orchestre pour na via lo bay na nga ba bosser ba longa ba. Yo rande via lo bay na nga Eva là. Eva là mon fils kozala ragidi baté. La miame pesa figi. Et benga makambo la reye au pe parler car vi mon bana bana batanga kitoko mais so za salité et aussi matin aminanga kozala bajangu balde. Oh quel suspense. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tokutana très très prochainement ngana des annoncés puis notre la artiste l'état cordon alisala en matière générique comme ça artiste a panzana na voix pour bolobaka ke ayembi alobi trop atikalo yembate. Le temps pour moi de désannoncer mission et puis n'atikelie place comme ça bino mo bo juger voilà et puis tout tika pe bino na posa quand même. Merci comme ça à Rolikia ou à des longues jambes, merci à Guilain Ngantebe Guilain to bosani pété côté États-Unis donc babi R9 R9 Masalangai Tadimbala R9 merci à vous Tadi pardon R9 aux États-Unis, merci à frère Papi Elifa, frère Papi Matundu, merci à vous. Encore une fois, na tozaka na France, topesi batunyon so obali Mutalombi tout na mingi pa Mutalombi. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, mais je vous laisse avec l'artiste et musicien Eva Lambuta. Non, yembela bangoka Mofalove. Voilà. Ah Francis Mondobe Oyemba Mofalove okoti fitting ayona VDF okoti fitting ayona Veni Boma okoti fitting ayona Zota na yo cordon match fatigue ba avion ba TGV. Voilà. C'est la fin. Tout le temps prochainement je vous laisse avec l'artiste Francis Mondobe Ozalie ekelamo onzamba kela ponanga oyakana vinanga lokola Moïse ndenga bikisaka bana Israël. Maître Paul Djunga, son excellence dynamique. Et je salue mon vieux Eddie Ieli, papa social. Richard Dioka, yo ozalio, et que la moyo, nzamba ke la ponanga, elanga oyo, ngana mesana kobwa ke la maitongo pena pourquoi, Richard, je t'en supplie, bébé. Ngana yo ange, comment c'est boyero. Désibile na Naomi chéri nangae yosilike on a fait caisse tout ce qui wana soro lingo continuer ko ka voir OK na YouTube Eva Lambuta Msaoreji soutenir votre artiste et puis kobo sanate il faut abonner sur ma chaîne YouTube Eva Lambuta Msaoreji donc plaisir il y a trop merci beaucoup na sepeli casserole merci.